Nous trois. Faire à YouTube, me mettre par hasard. Oh, papa ngana taba au signal. Soba mo banga toujours na Whitbank. Le Oumeli, le Oumela do zoba titre. Le beta ba les amis. Première fois dans l'histoire, il y a beaucoup de Gaulois protégé, Gaulois. Yango. Biso ba Gaulois tous la solidaire, tous la amour, tous la bolingo. Au moni muninga na yo Gaulois azui peut-être paiement. To a commis le niveau et bien pour plein qu'on ça la craquer dans son loba bien. Dans son loba Gaulois protégé, Gaulois. C'est-à-dire ndeko na ya kwa telemisaye. Pour protéger Gaulois pour sangwe qui n'est ma bête. Toyo kate o mutu akufi o mutu asali boye Gaulois bomisaka Gaulois Gaulois ça toujours Gaulois akotika la Gaulois na imoko père spirituel na bino na za awa faire école à gester niasa okita Kinshasa le 17 pour na loba kinga vana kita Kinshasa pour na mona na faire kiti ce qui fait la kiti na Kinshasa ta kimi mboka ngabe na kimi mboka bon et loko to ela ki maki eza le 24 juin ce qui a ce Kinshasa ngabe na songi Kinshasa Bagolois oye Bagolois oye Bagolois Bagolois ouais Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'église Source du Salut, en collaboration avec JC Diambilei Ministry et Wafo Ministry organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème
C'est par la foi, rien que par la foi. Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. De 14h30 à 20h. Avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, Pasteur Jean Bosco Kankou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambilayi, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'Éternel, Sœur Sandra Mbouyi, Sœur Morija de la Côte d'Ivoire, Sœur Lydine Seya, Pasteur Moïse Matuta, Jonathan Moutanda et groupe GKGD Famille. Adresse, Birmingham Palace 112, 1070 Anderlecht métro de la Croix. Cordial bienvenue à tous. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakanate. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Gaulois jusqu'à la mort, Gaulois jusqu'à la mort. Je serai Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois et Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois et Gaulois jusqu'à la mort. Yaya Gaulois, Gaulois jusqu'à la mort. Je serai Gaulois jusqu'à la mort. Merci ma famille sur le cas flot moi na suka ba succès na ba ranki jamais ranki ne sanga po yango ne musala yango ne tata yango ne maman ba fani tout bolinga da flot bo s'abonner balobi lelo dadi babi ba cher internet nyonso bo fongwama bota mamnine ele ka babi dadi lité akanda akitisi ba mettre tout toujours quand ndenge zalaka boyoka ye moko ndenge hakoloba haza awa toujours. Voilà, merci. Na ba Gaulois nyonso ya monde entier pe ya mokili moma ndenge na ebisa kibino. Moi je suis père spirituel de tous les Gaulois. Na yaki maki awa na kati ya Afrique du Sud, mais nazo tambola ba ville nyonso pona ko sangisa ba Gaulois nyonso na kitana bango Kinshasa pona ko soutenir le 24 juin stade des martyrs. Il y a fait régler la gestion des nuances. C'est-à-dire, au moni ba o nyonso ba telemia, ba papa, ba maman, ba yaya, ba leki, nengo moni ba telemia baza Gaulois jusqu'à la mort, nengo moni to uti ko yemba na nzembo. Ngana goloba mingi te parce que awa tosana Pumalanga. Eza Witbank. Bongo te père. Eza awa na Witbank, c'est-à-dire ma solo ya Afrique du Sud na ko découvrir secret moko eza awa, c'est-à-dire ceux qui na Afrique du Sud na obanda ko sangisa ko koma awa na Witbank te et puis ba confirmer ngai awa na ville ya Pumalanga na Witbank artiste numéro 1 artiste ya liboso o aye ko visiter ba congolais no so po ba artiste ba yaka awa ba suka na Tchobour ba Captain ba luki ba kei mais lelo nazana ba cadeau ebele oyo na zui awa na Witbank awa na Pumalanga.
vraiment eza ya koyinda tata na ngai ya likolo apambola bino liloba moko na moko ekobima epai ya kolwa moko na moko mama journaliste anda kopesa biso soka pesi yo lilobo silisi ozongi nsima mpona kosoutenir Frère Egola geste de Nias le padre moto ya Yambo. Madame, vraiment, merci na yo. Le baki comme on a dit, Daflor Mwana Ntsuka. Merci na El Ricardo, les boss, Eric, Kandonga, Tata Pambola, yo boss, pour la motivation, na ya kolinga ko kitangati awa. D'ailleurs, vraiment, la mona qui va y manger à l'homme kota qui n'a moni sous les lots pour na lelo vraiment bon à makamba le 24 na moni pe osanisi tout staff ça veut dire babi pe oso sous kofuta ba billet bon pour na bato bazangi ba billet ba osali po ba kena ensemble bato bazangi ba billet ba benga numéro na ngai yo s'afficher na se wana ba benga direct pastoralité à Kanda pour na billet pour biso tout aux awa passe donc qui na kin pour soutenir le concert ya les padres le 24 ya mois oyo pour te bandenge ni maman bozala. Merci vraiment kaka. Merci les boss. Merci les boss. Ouais, Eric Kandonga, El Ricardo, les patrons. Merci beaucoup pour notre soutien. Yazo soutenir pe ba congolais ebele awa na Pumalanga na Witbank awa. Ngai soko moni na nyateki mabele aweza grâce na yenda tchaki pena ba makamunyo songer allez et longo na les boss ici no ça fait la double nationalité mon konti papa nzamba pambola yo double nationalité eza base kwa ba Gaulois donc so boy na yo salamo kili na yo na anglais baloba if you know, you know. If you know, you know. If you don't know, forget about it. Sali bani nyoyo bani endolo tums bola bani toza oyo tomsi bola endolo lisusu na suka anglais wana papa na sepe na makasi if you know, you know. If you don't know, forget about it. Toza na mboka anglais lo ba makamwa ba mo wana pepe sa kitongo pona ba Gaulois Witbank yango yo. Okay. Dadi yaye amete tu ya Witbank ndolo ba champion ba kili compte ya mboka ba pensionné. To ya bidadi. To ape super Gaulois. Donc pour na concert donc to ya wana da partir ba le 20 to ana kin. Surtout Bondo Samina. Yo wana tout ça pena na concert les pas de soutenir président papier veut donc yo pena tous en assimana yo donc yo dans les États-Unis biso ça va en Afrique ici na Witbank to kutana kana Kinshasa c'est bien moi mettre RK aussi mettre RK aussi super charge ya Witbank ya mboka tata pambola yo malobe tonda ou Gaulois du sang. Gaulois du sang, maréchal Mobutu, il y a Witbank. Dans la passe, Matongé, toujours, tu supportes le padre Frère Egola. Tu souhaites que non, tu à partir du 20, tu vas charger un beau lobby. À partir du 20, tu as déjà un acquis. Maître Parasa. Parasa les cas boyeko yaya. Ouais, c'est là. Toi na Golbert Aza na YouTube Maître Parasa. Ouais. Tala ba Gaulois ba kanda fort. Tabusa ba chie bo simba mais tokuta na toya. Mais bo bongama. Bo mabesi. Ba yokadi. Kanda fort au partout par hasard Congo baebi. California. California. C'est là yaya. Le 24 comme on a une image ça c'est Aristote Pembele. Aristote Pembele, Boga. Rambo Pembele, prêtre dans Londres. On a Rambo Pembele, prêtre dans Londres. Tu veux que je te parais? Ouais. Merci vraiment, merci vraiment. Sur la Gaulois, il y a solo Gaulois, donc il faut Gaulois. Frère Egola,
Oh, papa ngana taba, au signol. Soba mopanga, toujours na Witbank. De Oumeli, de Oumela, de Zoba titre. De Beta, les amis, à quoi y'a Bakao. Dans la minute, mopanga na Mbi. Il était à solo. Donc, Golo à solo. Maboko. Ah. Maboko. Mama. Maboko. C'est le combien là yo molai. Makole koko mayo kilo Président. Communauté c'est la maman. Oyo mo continue biso ya communauté congolaise. la communauté congolaise biso tout ça va vouloir tout support omboga na biso basali ba nyungu mais omona ba vidéo to pe da ba joya kona ma ezali awa nyonso ile ga tokos taka nde tozali kitoko kona ma igolo to zawana biso tout to support sta to zawana ba biya ofele ngai mo kunela bona ko somba ta 50 billets banga na hotel biso tout to zawana stade étonné déjà stade étonné biso abenga biso ka ba pensionné taka nde tozali tozana Witbank muka ba pensionné bandima passion mais ya minduki tukabelela munduki moko kenango yo muntu obetaki mwa pati na lokuta yaka lisusu soko ye lisusu na buko makolo if you know you know if you don't know forget about it. Okay, no, look at it. Salut, tu fais au gola. Merci Merci vraiment. Gaulois, donc maître immortel à Witbank. Azalian a eu un madadi. Aïe, à tout au jour à Kin. Le 24 juillet, il va mettre Bazali. Donc, encadrement toujours, il y a un solo. Donc, même moral, de soutenir toujours à Gaulois. Même moral. Istamushetu. Maman, sur les bavons, on est né. C'est pour ça Wangile, hein? Alors, tous les soldats, il y a Bimakala, mais Banadou, Modode, les 24, puis les 28 qui calent, on appelle dans la donc il vient tout, Mochetou Men, Banadou à Issa, Banadou à Mochetou, tous allons te soutenir les padres, Mamoutou Takos. Maïgolo, Gaulois ça partout. Zambé à Tamara, au thème à faire Gola, yo, fais Gola, le 24. Yo, on s'est réveillé, on va le chat. Oh, Mata, au Kende, Nani les sous Gaulois, Maëlle, le 24 Tozala, tout le monde dit ça. Merci. Toujours les 24 bois belé, vous ne serez pas vraiment dans une ici quoi. Il y a un sauce. Ça peut le 24 juin, stade de Martyr Ferregola. Papa Edi Bilele. Les autres sont betanga basolo bakoloa awa o bakoloa nde batelemi papa Edi Bilele soko koyebisa bakoloa nini ya monde atio bazolanda yo pour le 24 jours na yeko zo bino nyonso poto kitakini tokende ko soutenir Ferregola le padre kala mingi te mama koleza nzela ngai dikile na osa de ana c'est peut-être mona na dia soka yi mona ngato na wana vo présence kina peso ya Hey, Maëlle, Bakadeso yawa.
président équipe ya Witbank awa na kati ya Malanga vraiment merci beaucoup tous ensemble Gaulois ya Saper Tozolo Baboye merci beaucoup père le 24 juin to comme na suka Gaulois protégé Gaulois yango biso ba Gaulois tozalaka solidaire tozalaka na amour tozalaka na bolingo omoni muninga na yo Gaulois azui peut-être paiement to a commis un niveau et bien pour plein cause à la craquer dans zolo ba bien tozolo ba Gaulois protégé Gaulois c'est-à-dire ne konoya quoi telemisaye pour protéger Gaulois pour sangwe qui ne ma bête toyo kate o mutu akufi o mutu asali boye Gaulois bomisaka Gaulois te Gaulois za toujours Gaulois akotika la Gaulois ngai moko père spirituel na bino na za awa faire gola Jésus de Niassa okita Kinshasa le 17 pour na loba kinga vana kita Kinshasa fona mona na faire akiti ce qui fait akiti na Kinshasa ta kimimboka ngabe na kimimboka po eloko to elaki maki eza le 24 juin ce qui a ce Kinshasa ngabe na zongi Kinshasa bagolwa oye bagolwa oye bagolwa bagolwa ouais bagolwa basa bomoko yaya oya ko telemela biso façon to ko papolela ye akola pa yoka programme oyo programme on a bané ko pesa ngo depuis kala yoka landa bien pardon na pena na posa boss El Ricardo au soutenir parti au bien Eric Kandonga boss soutenir parti au bien bagolwa félicitations d'abord boss yo tozana ye awa boss yo tozana ye awa d'abord félicitations naza awa na maboko a boss oazo soutenir pe bagolwa nazo ebisa bagolwa fila Kinshasa boye pardon bolanda programme oyo ngai na vandaka na entrée ya Sifurko na hôtel mawana à partir à 6h nazo zela bagolwa ya maluku nazo zela bagolwa ya nsele c'est-à-dire ngambo nsele maluku minkao mbankana mikonga comment kinkole bibwa kampem na kozela bino nyonso na entrée ya Sifurko c'est-à-dire na ba drapeau na bino ya bagolwa na ba polo na bino ya bagolwa nde to ko banda sko ke na bino makolo tozoke ne kozwa ya Kingasani tozwi ya Masina tozwi ya Njili tozwi ya Petro Congo to katisima ya Njito baniko ke na bino ensemble mukolo wana yo muto beta ba gazi na somo na te beta na gazi ngai mukolo wana na kozala nde fayulu ya ville ya Kinshasa mukolo wana na kotonda gazi message na nyana pesa bagolo yango nazo senga na le boss El Ricardo Eric Kandonga soutenir ngai po mukolo wana ba drapeau za lebele ba polo za lebele pona tambusa pena sentir ya bagolo bien merci na ba bana ista mushetu nyonso oya changu tokozana bino ensemble poto matana bino tina stade des martyrs na ebité mon condition que loko obaxezali tant que boss soko confirmer ko pesa nga ba biloko wana pona kino sa musala donc ya obaxezate za ke no biso tout oza yana ba billet ba passeport za déjà ready donc le 24 to kuta biso tout na stade wana to max ba drapeau na niveau saranate merci beaucoup autre ko loba yango wana mama olingi sito loba ni na moni na bolingo ni le 24 za la ko vraiment bosanga te bosala ebele balobi bana pumalanga basape batanga sopa mopanga na bango toujours mopanga pona lelo vraiment bafani tokozaka wana bo s'abonner jamais bokozala desi pona lelo tosuki